UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Du nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Bindi. IPAD 2022. Bienvenue à la conférence internationale de femmes africaines de la diaspora. Un programme organisé par la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques de la diaspora à Dallas, Texas. Du 15 au 19 mars 2022 à Dallas, Texas, aux États-Unis d'Amérique. Cet événement est une opportunité de réunir toutes les femmes africaines de la diaspora. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, femmes commerçantes. Amenons nos capacités pour sauver notre continent africain. Pour participer à cette conférence, prière de contacter le bureau de la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques au numéro suivant. +1 817 566 46 76. Car vous aurez des trophées de mérite selon vos capacités. CIFAD, une affaire de femmes de pouvoir. Bana Kinshasa, bana République démocratique du Congo mobimba, bonyokwa mingi na masolo etali de douanement ya ba marchandise na bino, na mikili ya poto to pe na bamboka misusu. Tala solution ya malonga, yango yo Arco Iris RDC, leader ya masolo, azali kobeta dada masolo etali ba fret, dédouanement multimodal, import-export, centrale d'achat, fret national en République démocratique du Congo, business facility, conseil en commerce extérieur, déménagement, emballage. Ozali na posa basalela yo fret par avion, tope fret maritime. Yaka awa basali kobeta yango dada. Na o etali bongo maritime basalaka bongo dédouanement ya ba conteneur, pe na o etali bongo groupage. Bazali bongo basé en Chine, Dubaï, pe Turquie. Kasi ya koyeba ezali ke na o etali dédouanement basalaka yango partout au monde, ata obomami na mboka oyo butu akomaka te. Kasi Arco Iris RDC bakomaka kuna pe bakodédouanela yo ba marchandise na yo la ba qualité ya kitoko avec un service ya malonga, bajon ya malonga. Kasi ya koyeba ezali ke bazali na ba partenaire ya malonga oyo bazali na mikili ya poto to pe na bamboka nyonso, donc marchandise na yo ekokoma bisika oyo lingi na facilité nyonso po bango basalaka yango kitoko. Bokanisi esili jamais esila awa na kati Arco Iris bazali ko facilité bino na oyo etali bongo kosomba biloko to pe achat ya biloko nyonso oyo lingi na Chine, Dubai
Dubaï pe Turquie olingi basalela ope ekoma awa oponi kaka tope na avion tope na nzela ya mai ekokoma kitoko ba condition kobanga na yo te. Olingi oyeba esika Arco Iris ezomi zwa papier na stylo okoma numéro oyo plus 243 84 68 38 480 tope lisusu plus 243 85 48 99 854. Hey, Arco Iris boyende zala. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Misa ya lingala ya tongo ya lelo ebandi, misa ya lingala eleki misa ya français na bato ebele. C'est une vérité parce que na misa ya lingala mwasi ya ndunda recevait le chauffeur. Mama malewa bango nyonso bazoyoka. Même policier azoyoka, journaliste azoyoka. To pesi nzela bato basolola lisolo ya mboka na lingala pona kopesa makoki na moto nyonso asosola pe ayeba nini toza koloba. Bozwami lisa libanda ya mboka, boza na Londres, boza na Allemagne, bozolanda biso pe na Espagne, na Madrid. Na bosanité bato bazali na Kolwezi, na Lubumbashi, boza na Afrique du Sud, bolanda biso na Colorado, boza na Jeffersonville, Indianapolis, bato baza na Edmonton, na Calgary, topesi bino mbote, bato baza na Texas, na New York, bato bana Bumbu na Selembao, boza na Madimba na Congo Central, na Mwanda, boza na Bunia, Beni, Butembo, Chikapa, mbote na bino. Nous espérons que ce matin, tokolekisa ngonga malamu. Congo ya biso, bolingwa Congo na biso, eza lokola bolingwa mbisi na mbai moto akabolango pêcheur. Liwande ukabola biso. Loba malamu pona Congo tongo nyonso, sala malamu pona Congo pe nyonso ko sala pona Congo kendaka liboso. Je vais vous donner les informations du jour avant de recevoir l'invité. Un Congolais, un jeune, naibisaki bino, mikolo nyonso tozo yambaka ka bilenge. Po ebele ya batata ototielaki motema. Bakomi na ménopause intellectuelle. Bakomi ba vieillard sur le plan intellectuel. Mais tozo continuer ko banga bango. Mais même yemo ko ayibika komi na limite. Akomi na limite. Non pas seulement sur le plan intellectuel, même sur le plan physique, baza totalement affaibli. Bazo sala même ba recours na ba stimula pour vivre. Cela stipule que il faut une époque. Il faut une génération. Et c'est cette génération que nous sommes en train de promouvoir. Pour cette génération, aza l'intelligence au bango ba nangote. Bazo sala semblant ya kozala ba jeune, ba otambola na ba kisi ya attention na ba sachet. Nous sommes informés. Au moment où ta côté na hôtel moko de luxe tout ça, mazala moi 5 ba memi wana, ils ont des traitements ya poko lingazo. Bazo sala semblant comme il est en bonne santé. Et des genres de personnes ont du mal pour énergie égalité pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Balaki ça déjà ba limite. Nini ya sika bango ba bosanaki. Donnons la chance à cette nouvelle classe politique de jeunes. Oh, bah, il y en a 20 à Sika, bah, dans la touche particulière. Le monde évolue, 21e siècle. Technologie très avancée. Jésus Noël Cheke, initiateur et président des initiatives pour une nouvelle ville de Kinshasa. INK en sigle. Ensemble, là, ndeto solo alelo na tongo. Toko lobela nyonso ya Kinshasa, ba kopesa pe makanisi lokola Congolais pona mboka mobimba. Mais Kinshasa capitale esengele kezalaka elongi ya mboka. Mais Kinshasa yango ezaka lolenge yango ezali. Partout bafulu, partout matanga, kuna bakangi mutu, kuna baibi, koto bashege, n'importe quoi. Alors je vous donne d'abord les informations du jour. On va entamer notre échange juste après avec Jésus Noël Cheke. Fonds disponibles, les fondeurs prêts à financer les travaux d'entretien routier dans l'espace Grand Bandundu à 2022. Tshisekedi Félix a échangé avec les structures engagées au processus électoral. Évaluation de l'accord à Addis Abeba. Tête à tête Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Lacroix ce mercredi. Le premier acte après son départ pour l'Europe, Kabound quitte les groupes WhatsApp de l'Union Sacrée et plusieurs groupes de l'UDPS. Mais ça ne peut pas faire l'actualité. Il n'est plus des vôtres, c'est tout à fait normal. Il ne peut pas continuer à être là-bas. D'ailleurs, ça va conseiller à bien so kabwani même na mwasi. Tona muninga, évitez qu'on ait contact na ye pour makamba bando lube bando sa le place aux ali. Vous voulez que Kabound suive quoi? Alors que Kabound n'est plus de vôtres. Il doit se retirer pour se protéger. Félicitations, je t'encourage Kabound du fait qu'Obimi. Pour ça, vous avez na kati yoko kufa attention mon frère, c'est normal.
Enseignement supérieur universitaire Samalukonde inaugure les sièges de la représentation des étudiants du Congo. Aménagement du territoire Fachi City. L'entreprise Kinko présente les projets à la commission interministérielle. Le camp Katumbi n'est pas d'accord avec Christophe Lutundula. L'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le temps plus que pour Lutundula, Félix doit avoir le deuxième mandat. Mais il est membre de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui va arriver? Attendez les spectacles dans les jours à venir. Kasaï Central. Hausse des prix de carburant à Louisa, un litre d'essence passe de 3 000 francs à 4 000 francs congolais. Où est Didier Boudimbu? L'information Didier Boudimbu. Ils ont passé le rôle à Yoyo. Ministre des hydrocarbures. Ozawapi, on ne te voit pas. Tantôt tu es à Paris, tantôt tu es à Londres, tantôt tu es à Kinshasa. Mais, depuis la dernière fois tu es à Lubumbashi, à Kananga, c'est fini, monsieur le ministre Didier Boudimbu. Mais je ne sens rien, mon frère. Je dois te dire la vérité. Carburant tantôt, machin, puis tu ne communiques pas. Kendepe mbandaka, kendepe kuranaka, taparba mwanda, kenena mbandaka, kendepe bikoro, Boudimbu. Vous devez trouver des solutions, messieurs les ministres. On va terminer cette série d'informations. Sud Kivu, réhabilitation éphémère pour Teungwa Biji. 26 députés provinciaux veulent sa démission. Bravo aux députés. Bravo aux députés. Les gars doivent rentrer ici à Kinshasa. Bajeo, bakomi kosala bo destituer gouverneur. Gouverneur a bengi vient à la cour constitutionnelle. Viens par le but, soyez calme. Viens seulement ici. On va voir ce qu'on va faire. Et puis, se trouve au restaurant, on va établir la réhabilitation par la cour constitutionnelle. Et puis, le ministre rentre à Komi Pomba, à Banyo Kangabato, Nyos Balansagi, motion contre. Comme ce fut le cas à Mandaka, un gouverneur destitué par des députés, il arrive ici à Kinshasa, il va prendre concours, il y a quelques individus, va réhabiliter. Mais quand il rentre, il prend plusieurs députés. 3, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Si les députés seront aussi en mesure de faire comme des camarades Nabango et Sud Kivu Bassad. Foot à Simba Masengo Kinde les jette l'éponge. Très bien, on a fini. Jésus Noël Cheke. Allez, Mbote. Mbote Sango. Pour la première fois, Tozo Yambayo Nabo Solo, li solo monaka musika, le komi réalité. D'abord, ben impression na yo koloba li solo ya politique, o pona bato ya ki mute, faut koloba ngoka en français. Mais le loba malingala pour motonyo soyoka. Ozo penser que sur la lingala, c'est une humiliation, valeur ou considération. Deuxième, par rapport à Bosolo, impressionnant. Merci, Papa Sango. Na pesi yo lokumu mingi. D'abord, na bangi tango na koti awa. Pambate, ya solo, tout le monde a la musika. Mais je salue l'investissement d'abord. Oh, na moni, et c'est du sérieux, parce que tant bazo ka Bosolo TV, bazo mona randongo bandi obieza na lingala, baganti ke magambango pezara na lingala. Mais le sérieux que je viens de voir ici, de l'organisation administrative, matériel, au komi bayambi, et sika kope ma bureau ni nyonso, na ba studio aussi moderne, au moins tofandi a toza otokate, ba blog nyonso za ba norme, ba caméra 4K, nyonso ali, muto ayebi ma solo audiovisuel, il comprendra que des moyens et du sérieux et tiamagi awa pour makambo ko kabongo ko salama. Donc félicitations na yo. Merci. Mobimba na musala boali bon ko sala pour na lokumu ya Congo. Et yami balé eza lokumu mingi ko solo la maso na politique na lingala parce que ali bongo ko valoriser bongo ali une des langues nationales parce que lingala est une des langues les plus parlées na mboka na biso. Et sengeli kutu to tala pe ba mikolo egoya bongo na nzela ya marambo etali kelasi pe ba université to pesa pe lisusu esika mingi na o etali ba langue nationale na biso pour compréhension za malamu. Moi complexe wana na Kinshasa na kendaki na bikoro ndakisa to na mbandaka na taboli bisike bele bana batanga penza kaka na français te bitelo ya bana ya se bakotanga na lingala. Ndenge biso tanga pe na bakala na bakote muso ya laka botangi lingala moi ba récitation ya kota na biso ekopesa valeur en Afrique du Sud bato bakotanga pe bongo pe na bamboka ebele ozomona ke soki to kotisi branche ya kotangisa bana pe na lingala tokozala ba génie hein ba génie basé belé déjà il faut eloko yo zui lelo initiative et ali bongo ko décourager bato nyonso bakanza ke maye les a français
Parce qu'il ne faut pas confondre français na kuzala mayele. Aujourd'hui, quand vous prenez des pays développés tels que la Chine, batang en amnoroni. Les loso ok, le lo na Russie, batang en amnoroni. Ok, le na Japon, batang en amnoroni. Pourquoi au monde que même les lo yo tangisi mwana wa ake mikiliwana, ake les lo na Londres par exemple à bien kindosa à l'université, mais moi nous avons plus ou moins na 2 ans quasiment pour na sa nini ayekola langue parce que ils estiment que la langue est le socle de la compréhension de la matière et même les rendus. Pendant mais c'est que Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo, tout renforcer dans l'éducation pour que la classe n'a biso, la compréhension, peut-être la mathématique est comme un peu beaucoup plus simple, et surtout tant que na Lingala. Oza mwana lingwala ya kala, ozaka candidat député na maponomi et l'équipe, et ozwa kate. Toi, selon le. On a Nation Seni. Ozwa kate. Nazwa. Mais Seni a publié, ozwa na foi, ozwa na prière, ozwa na souhait. Mais finalement, ba publié, oui, principe oyanga ya vie, et ali na satardarate pour la marambo ici les cas. Donc, nous regardons beaucoup plus l'avenir. Et là, que sangi sibiso pe le na tongo lelo ya li pour na Kanza Kinshasa à 2025, il y a 2030, il y a 2040, il y a 2050. Donc, nous allons pas nous attarder aujourd'hui sur ce qui est passé parce que oui, autant qu'enga, même la CENI devant la cour avait clairement reconnu que j'avais bel et bien gagné les élections. Mais nous allons plus y revenir par rapport à ça. Ça, c'est du passé. Parce que lelo, même, bazouara siège, na ensemble, il y a bateau bazan l'Assemblée provinciale, ceux qui ont tout mis le Bakinois, qu'est-ce qu'ils ont déjà produit depuis qu'ils sont là, ça fait 3 ans, il n'y a rien. Et tu partages cette opinion avec nous. Si, naebi que nazo senga mikolonyo soit bateau pasi, nazo senga bolimbi sipo, nandimaka te ke bato ebele to kocha na ensemble. Nenge baelaka nandimaka te bazaba melidiamba, nenge baelaka. Baka lokwa mwa basantu, na ebaka te ke député akomela diamba makoleko tika la polele wana na ebaka te na eko ibango nde après même bala nanga bazotu nanga papa mais est-ce qu'il est malade ngabi non c'est un homme normal abi non mais papa il a ngabi il est député mwana muke aboya abi non eza ba erreur to sala ki to kotsaki bato ameli diamba to kotsaki bato bazaki compatible te baki ben productif ba corrompu lelo photo ndi meza ba erreur na biso et c'est qu'elle to aider population azonga na molongo sepeli na honnêteté na yo ndeko sango parce que to militaka campagne mongo ya monene pour na koyebisa bato ke assemblée et ali esika ya bato mayele et ali bongo o to bengi lokola ndako ya ba architecte ya ba idée parce que nyonso esalamaka na mboka eutaka bongo na makanisi kasi soki botindi na esika ndako pomni bobenga yango kaka ndako ya mibeko bobosanaka ke ba mibeko wana eza kaka ba reflet ya ba idée na ba ambition na ba vision oyo toza nango mpo na mboka. Lelo tofutaka TVA. TVA, c'est une loi. Outi na mobeko. Mais soki toko kosala mobeko ya mpako, elingo la kisa toko pe kosala mibeko ebele, oyo ko toucher pe ko bongisa babomo ya bato. Toyebaka yango te, lelo le reconnaître yango. Merci et je crois fermement que lelo bana kisasa mobimba va comprendre que lobby ba osala susu ba erreur wana. Très bien. Ozakino toza mouta. Je suis Kinois, né et grandi à Kinshasa, na commune à Lingwala, donc na botami pe na commune à Kinshasa. Oza lo lendo ya ozala Kinois, na lo lenge Kinshasa eza lelo, toza lo lendo ka ya ozala Kinois du fait ko botama kia. Tous les deux, parce que naza fier d'abord ya ndenge na botami pe na commune à Kinshasa, naza fier ya olobake Kinshasa lelo ndenge ezali, parce que lelo epesi biso matière pe yango etindinga na lelo to solola. Parce que pas si yozo ka Kinshasa wana yozo tu na soki naza fier yango nde e pousser biso na mwa makanisi ebele et zubiso mwa ngonge ebele pona ko kanisa ko comprendre profondeur ya makambo ya Kinshasa esika tozali po toyeba na tina ya ko proposer ba solution moko durable to ko bongo kolongwa na économie moko ya gestion au quotidien o esali en sorte que Kinshasa et comment le lenge to ali ko déplorer lelo. Bato mosusu pour la toute première fois bakinois ba omonoka lelo eza normal parce que même bosolo yebani meto sala ka publicité nango. Oza nani? Betela biso lisolo na yo moto. Oza nani po mulaya moto ko yebango na photo passeport te fo photo mobimba. Oza nani? Je vais avoir une idée sur le parcours académique, je vais avoir une idée sur à qui j'ai affaire. Pourtant to kota na lisolo na calibrer discussion na biso sur base na oyo ozali. Bon, au moni lelo awa c'est toujours très difficile de parler
soi-même. Kinois ou ebingai ebi na ali kinois. Donc je suis né et grandi à Kinshasa et là comme otuya na oko ebisa bango ezali yango wana. Na botamiawa, na baliawa, na botiba na Kinshasa, na tangi na Kinshasa, o na tanga na bango pe batela sebele ebi. Notamment na sala passage na ngape na université William Booth ou na zala na première promotion ya université William Booth. Là je suis diplômé des sciences économiques là-bas. Na sala formation mususu un peu ébélé de par le monde en Afrique et puis en Europe, en France, en Belgique et ailleurs. Na o itali bongo marambo itali ba spécialisation na domaine ya communication, stratégie, marketing, lobbying, makampe moins ébélé ya ba formation ébélé et puis na li bongo chef d'entreprise. Donc j'ai quelques 3 entreprises ici qui fonctionnent ici en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de l'imprimerie, dans le domaine de Makambo, Mibale, Misato, dans le bongo pe acteur politique, bongo outi koloba que dans Zag na maponomi, il y a solo tolongaki, mais c'est ni na bateau ba publié qui ba kokisaki makamdi ezalakité. Donc binona ba Fayulu bolonga. Bon, moi, je connais pas les cas de Fayoul. Moi, j'ai Fayoul aussi se réclame, si se réclame, et vous mettez en doute la crédibilité à ces réclame élection naie, aya kana ba PV naie, nga nazara na cour d'appel, na ba PV na ngai nyonso parce que na chaka ba témoin, na ba bureau nyonso et devant la cour, la CENI était incapable de contredire ces PV et il avait demandé à la cour ba réhabiliter nga. Des choses qui n'ont pas été faites, je n'ai jamais compris. Et les archives existent, les réquisitoires du ministère public existent. Pour les cas Fayoulou, je ne sais pas s'il avait réussi à amener ces PV. Il faudrait bien lui poser la question. Très bien. Tometali Solo Kisasa, pour le bioza kinois, on suppose que le rosa kinois, oza kinzambo to ebinda ko bien. Oyebi Kisasa na mobimba nango. Motu mo aye Kinshasa lelo azo yebate li solo ya Kisasa ezani ne uta wapi tokomi na wapi. Est-ce qu'il y a possibilité si réellement aux Akino, pour biso to douter tisiko, si réellement aux Akino, au prouver biso simplement par l'historique, betana nous lisolo ya Kisasa yango ebanda ki kino lelo. Soki moto alinga yeba Kisasa, c'est la présentation yo kinois, démontrer nga ko yebi Kisasa, beta lisolo ya Kisasa, oyo moto akoyeba na bendis Kisasa ezabo, présenter na Kisasa. Bon, Sango Kinshasa ils ont 24 communes au Ebi. Les lots Kinshasa, ils ont compté plus ou moins 400 quartiers. Quand bien même que nous avons une 60aine de quartiers à Sikao et Botami, ça et là, n'a pas périphérie, mais pas clairement identifié, clairement urbanisé. Ils appellent fruit. Il y a urbanisation, lotissement sauvage et belé tozanango. Donc aujourd'hui, nous avoisinons un peu plus ou moins dans les 500 quartiers avec plus ou moins 1 million de parcelles. Belé Boye Baraté, les lots, tendre vers 1 million de parcelles loties dans la ville de Kinshasa avec plus ou moins 2 500 à 3 millions de familles au bassin à Katia ville de Kinshasa, donc avec au Tobengara triangle d'or nango, donc Gombe, ils a ville na Katia, il y a ville, les a capitale, il y a Kinshasa avec les communes où ils ont voisiné notamment les Lolingwala, Kitambo, Barumbu, Kinshasa. Nous avons tendance même à voir que la ville est en train de s'étendre vers commune wana. Kinshasa et Lipembokao, on retrouve les plus grands nombres d'universités du pays, les plus grands nombres d'intellectuels, Bazaliawa, le plus grand nombre d'écoles du pays, le plus grand nombre de scolarisés, Baliawa, et puis c'est aussi la ville qui a le plus grand nombre d'habitants de la République. Aujourd'hui, nous sommes à 15 millions d'habitants et selon les projections, dans les 5-6 prochaines années, nous allons atteindre le cap de 20 millions. Donc c'est ça la ville de Kinshasa. C'est aussi une ville où circulent près de 500 000 véhicules. Et c'est des informations qu'il faut avoir parce que eza parmi Barambo Torolobela Nakati, c'est aussi une ville qui connaît énormément de problèmes. C'est parmi des rares villes où tu peux faire pour 5 km, passer 3 heures dans des embouteillages. C'est aussi une réalité. C'est aussi cette ville que nous connaissons, toi et moi, où depuis 20 ans, tu dis que sommes les bêtises, dans Willeri, Ma et Tondaka, personne ne fait rien. C'est aussi cette ville où Yebi, que depuis 15-20 ans, que ceux qui ont bimi station ma campagne embouteillage et Ali. C'est aussi une ville à peu atypique où on a plusieurs stations éparpillées, mais on n'a pas de gares routières. Donc c'est cette ville. C'est une ville désordonnée? Bon, je crois qu'aujourd'hui,
C'est une ville qui connaît une urbanisation sauvage. Kinshasa, ils ont urbanisé. Ils ont un désordre, c'est vraiment la jungle qui s'est invitée dans l'environnement urbain. Donc, c'est ça, Kinshasa. C'est ça, Kinshasa. Moutoumora Kanisi. Kinshasa, Brazzaville, Azokota 4 fois. Brazzaville. Brazzaville, c'est Congo. Le Congo, Brazza. Azokota pas la biso 4 fois. On a 4 millions, t'as comme 5 millions. Nengo lobi da 5-6 ans, donc automatiquement 4 fois Azokota. Congo, Brazzaville. Et que, et sengélité, tous à la kaka na gouverneur, moko pour la ville à Kinshasa. Na monene nango, bato musu bakanisi, et sengeli ko sende Kinshasa, na ndenge na mikili musu ezalaka, toza na maire ya Changu, toza na maire ya Moamba, pour permettre décentralisation, na ba district, tout le monde a moins développement na base. Est-ce que vous pensez que Kinshasa, avec un gouverneur, avec une bonne vision, un bon leadership, les choses peuvent changer, ou par rapport, il y a effectif, il y a bateau, toi, na bango lelo, par rapport à l'enjeu, par rapport, il y a ba contour, nyoso ezo et maé, réalité à Kinshasa, il faudra adapter peut-être un système étranger dans ce sens. Abatoko ta la matière. Sango, namoni lokola, to solo limingite kasi, on dirait otangi une partie à beaucoup nabiso, au to bengi bongo PDDIK, plan directeur, il y a développement intégré à la ville à Kinshasa. Parmi, bon, options, te proposer na kati ya document nabiso, et à li réorganisation politico-administrative, il y a ville à Kinshasa. C'est une des faiblesses, il y a gouvernance, où ils ont permettre à ce que, ils ont permettre était que, makambo ko tambola bongo ndenge elongo bani. En principe, to kokai koza na ba problème mingité, ceux qui to là qui na ba bourgmestre moko assez responsable, mais aujourd'hui, et la kisibiso par rapport à la situation actuelle que les systèmes politico-administratifs où ils allaient les en place, ils ont bon na ba faiblesse, ils ont aussi na biso to repenser une nouvelle redistribution, il y a reconfiguration à ville à Kinshasa en passant de l'Olina. Ils ont 4 districts de Tangi, parce que Lelo, moi je peux vous dire, vous avez une commune, Ngaliema en soi, c'est la taille, il y a une ville en France, en Belgique. Mais sur le plan administratif, clairement, on a encore 4 districts. Non, déjà, sur le plan administratif, le district existera sous la constitution. Tozara ba commune na ville à Kinshasa. C'est une de manière nostalgique, mais sur les plans des documents, sur les plans officiels, les districts n'existent plus à Kinshasa. Mais cette erreur, s'il faut le dire, même les autorités prononcent les districts jusqu'à aujourd'hui, bien que la police a la configuration, parce que il faut lire la constitution. La République démocratique du Congo est constituée de 25 provinces et la ville de Kinshasa qui a statut de province. Ce qui fait 26. 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Statut à province, ça fera toujours 26. Oui. Mais il y a 4 districts. Non, il n'y a pas 4 districts. Vous trouverez pas un document aujourd'hui officiel où ça vous parle des districts. La ville de Kinshasa est composée de 24 communes et puis c'est fini. Il n'y a pas de district. Les districts, c'est quelque chose qu'on appelait à l'époque sous-région. La constitution date, la constitution date en 2006. Même à Ponomignon, répartir sur base à la CENI n'a jamais parlé des districts. Oui. La CENI a parlé des circonscriptions électorales. Donc, par circonscription, CENI a regrouper ma commune, a regrouper, mais dans aucun document, vous verrez la CENI parler des districts parce que ça n'existe pas. Et la police, par exemple. Parce que la police écrit clairement commandant et district, il y a moi. Mais il faut tout na général Kassongo après émission. Oui. Tout na. Parce que ça c'est clair avec la police, vous allez trouver tout dans la district. Tout mettre solo ya roye ba Kinshasa. Ça na émission qui ba district. Tout solo. On appelle un peu so babiloko ezali. On appelle so babiloko ezali parce que ça OK. Kinwa nyon soyebi. To pesi mbote et si Kinwa nyon soyebi, so OK na district à Moamba, eza côté à Somida, district à Kalamo, eza na Victoire, non loin à comment on appelle l'église Saint-Joseph si je me trompe pas. So aucun district il y a par exemple il y a Changu. Au coup de district à Changu il y a Lanjili. So kotika wana kimbuta na sima. En fait c'est ça ancienne appellation au bateau batika nango de mémoire
tolobi te kende na fande na zo bate ke so tobi si mutu district ya Tchangwa oye bate ayebi district ya Tchangwa ayebi pe ya Mwamba. Mais eza ba ce qui a changé juste les appellations. Non pas les appellations, c'est-à-dire cette division politico-administrative n'existe plus. Très Parce bien. qu'à l'époque, tozalaka na oto andoro benga ba commissaire sous-régional, bangonde balara ba konzi pe ba kambia ozo benga ba district. Les lobby que poste wana za ressources. Très bien. La ligne to diagnostiquer siko Kinshasa. Batumuso bamoni Kinshasa ezo évoluer. Moi-même j'ai suivi un pasteur. Nayoka qui passe na motema na ngai. Donc c'est un homme qui prétend être intelligent. C'est un homme qui de fois voyage, il est entre les avions, c'est un professeur des universités. Quand il dit que Kinshasa mine de zopela kokani na ya Champs-Élysées. Abi bomona o bomona te ba minda boy bomona un pasteur, leader, député provincial. A habité. Ce que Zala qui sous les effets ou normal. J'ai suivi ça un jour. Un pasteur était en train de dire ça. J'étais très choqué. Parlons de l'Assemblée et parlons de Kinshasa comme capitale. Kinwa Nyonso. Sur tout Nyarolbara, Mboko, à Kinshasa. On a connu même des gouverneurs au besoin courage à Rolbara, Kinshasa et au Bongate. Quels sont les vrais mots qui rongent la ville de Kinshasa? Na diagnostic na yo. Tant que yo bandi ko établir, na linga o laksanga malade à Kinshasa. Je vous donne suffisamment du temps. La kisanga malade à Kinshasa, vis-à-vis à bateau, bazo prétendre que la Kinshasa est la malade. Parce que j'ai vu des gens Kinshasa est malade. On va revenir. On va revenir. On va revenir. Sango, allez-y. merci pour la opportunité au Pessinga, ya osolalo na bakino. Ba mo to ba problème où est kangi Kinshasa, où est bloqué Kinshasa, yangonde et ali à la base, il y a naissance, il y a initiative pour une nouvelle ville de Kinshasa. Compréhension na constat ba problème en nyonso, yangonde et sangi sibiso et longona ba ninga peto mipesi comme ambition ya ko fédérer ba intelligence na ba compétence autour il y a développement ville à Kinshasa. Ba mo yango eza mo ebele. Malade, il y en a une dizaine. Il y a liboso na royebisa yo Kinshasa azo souffrir na problème etali ba embouteillage. Lelo na kati ya ville à Kinshasa sango. Les embouteillages eza responsable, il y a ralentissement et productivité économique à 32% na ville à Kinshasa. Donc ezo zangisa Kinshasa mosolo to botombwami à 32%. Il faut démontrer. Na pesa ondingisa. Chantier moko oza ko tongandako. Et si que singela ke sala 6 mois, chantier wana go sala 9 mois. Mais otika la koyeba te zali kola ba embouteillage. Pambate camion o esengeli na journée moko sala 5 tours pe ke no mema mabanga ya ko bwaka. Et o sala ka 2 tours to 3 tours pour na ba embouteillage. Usine o eza ko produire biloko. Il fallait pas produire 1000 biens. Mais dans la journée, on va produire 600. Pour un train, il comme en retard. Et quand on a un embouteillage. Embouteillage, on a kaga. Aux hommes, on attend, on a la productivité. Les lots se rendra compte que dans Katia Kinshasa, Bamisala presque n'y c'est comme on banda 10h. 10h, 10h30. De manière non officielle. Officiellement, on vous dit que le travail commence à 7h30. Mais dans le sein, on a un sango. Yo za muta investigation. To kamata caméra ngana au lobby na 7h30. To ça la tour ya ba administration. Na lobby bien, ya ba administration nyonso à tous les niveaux. Ya ba société nyonso. Total ngai na yo soki na 8h30 tu auras quel effectif? Na bosolo okuta batu. Tu auras maximum 50 à 60% ya batu. Et 40% ya batu bazana nous bloquer na ba embouteillage. La preuve en est bato basara ba émission lo na tongo pour ni ba émission à tongo lo ya ba radio comment na succès mingi parce que 70% des personnes qui suivent ces émissions sont des personnes bloquées dans des embouteillages pendant 2 heures 3 heures du temps 2 heures 3 heures du temps dans les embouteillages ils sont responsables de la qualité de vie o tozan nango lelo yo lo ba concept mo lo ba mingi est-ce que ebi ke ba sous maman
et comment lelo accentuer na Kinshasa le gwa embouteillage obetara le soit basu mama ba vis mama ba vis mama na basu na mama basu mama côté no beta ngo bien. C'est-à-dire que lelo 4 Quinois sur 6 sera 6 Moussala. Il faut transiter quelque part avec un seul langage. Les temps et un moi bambouteillage nzela et fungwama. Moi bière, moi nini, moi, tu comprends la suite. Les lots embouteillage, quand je parle de la qualité de vie, tout parent, ouazaki n'attend, il faut l'exafa na libota nae, a olexango na libota nae te, il faut tika na bureau longtemps, pour nzele fungwama, toi transiter moi quelque part, mais la moi bière. Ça dit, tant ouasengi la l'exango libota nae, a olexango te. akeka kolala Akeka kolala. Azongi ban ici balali, tout le monde est fatigué. Les lots embouteillage est responsable, il y a déficit, il y a développement, ba quotient intellectuel, il y a ban anabiso. Ban abakoma la mkaba 3 heures, il faut qu'on a transco na 4 heures, parce que il faut bakoma transco ils aura 2 heures, 3 heures du temps pour bakoma école, moi il faut la mka 3 heures, 4 heures. Pour comment attend à l'école. Et puis, moi on a bimi 4 heures nandako. Arozonga pas avant 15 heures, 16 heures. Mais moi, on a ça à dégonter. Moi, on a zongi déjà fatigué. Mais il faut l'objet sous soit la mouka. Tant sommeil n'a comme réduit, qualité de vie n'a et baby. Embouteillage est responsable et faire perdre 30% en revenu, surtout pour un bateau basé en Bamituka. Nzelo et Sengela qui chaque mois on dépensera $100 à carburant. Au comment on dépensait 150, 180. Alors que surplus, on a au coach on a maramusus. C'est-à-dire, le coup l'embouteillage, ils auront besoin de Bato se rendra compte à quel point eza lelo ko ça lancé que 32% y a productivité économique y a vu la Kinshasa ezali entamé. Voilà point liboso. Point liboso et tel embouteillage. OK. Deuxième élément problème à Kinshasa. Les inondations. Sango, et là on n'y ko se justifier que lelo aux 8 tronçons logo la Wileri, Kobandarai, Tiko Koma Esika Kulutu na biso Chabani Record Congo Web ezalaka centre des handicapés INRB. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans biso sonde toza tobi ke so mbule beti attendez to ça l'émission so ka mbule bandi to ke kuna siko etondi we bien Si ça c'est clair. tobi pe ke tonda ya année passée to yebi ngana pe ke so mbule beti semaine prochaine etonda toza na ba souvenir a otonda nango ko kanga photo etonda ka mbulu ebetaka kala wala to yebi pe ke année prochaine pe etonda egotonda rien ne fait rien ne dans 2 ans otonda soki basali eloko te. Voilà. Donc il moi là ça que comment tokoki ko s'accommoder na ba situation moko pendant autant d'années. Donc il y a loba ki biso ndenge toza bwe na Kinshasa. Donc bato bakoki ko réfléchir de manière durable pour na résoudre makambo de manière définitive bazate. Ba inondation. Ba quartier nyonso comment inondé, ça ne nous interpelle pas. Même les prestigieux boulevards du 30 juin, quand il pleut, c'est rempli d'eau. Aujourd'hui, aucune avenue, aucune agglomération, aucun quartier de Kinshasa n'est épargné aujourd'hui par les inondations. Pourquoi? Et les inondations, Pourquoi? ça les lots cause. Il y a une dévalorisation à certains quartiers. Et ça les lots cause. Il y a une mort et belé dans les quartiers. Et en ça qu'on entame qualité et niveau de vie, il y a battu. Mais bah cause à inondation à l'île. Cause il y a liboso inondation à ville à Kinshasa to identifié et à libongo urbanisation na lotissement sauvage où eza ko sala na kati ya ville à Kinshasa. Cause il y a liboso yango. Deuxième cause c'est la mizanine. Et à l'évolution il y a population. Vous savez cette ville quand ça a été créé pour 250 000 et puis au maintenant 400 000 habitants, 600 000, 900 000 mais les lots avec exode rural, avec taux ya natalité, taux ya ba naissance ou ezali non maîtrisé avec un système de planification ou l'autoali qu'on maîtrisé parce que ça relève d'une politique également nationale. Torokoma na ba point na tokotala, lelo Kinshasa tokomo tendre vers 20 millions d'habitants alors que les infrastructures conçues à l'époque ne supportent pas charge lelo ya bateau bazana To bakisi kisasa mususu te. to bati Tikalika na ndako ya kala me bana bakomi ebele. lelo bateau belé bazaro loba que non a omoni Kinshasa il faut totika ngo to tonga ville mususu te wana eza avec d'échec. Nous avons des villes comme de Paris. Oui Paris eza mbula boni.
ou bien évolution en population à Paris, au sera ba bouki Paris, ba changer, ba déplacer Paris. Non. C'est une question de gouvernance et de stratégie de gestion sociétale d'une ville. Oyo, eza kozanga biso. Tokokai ko bakisa na bato. Mais il y avait des possibilités, il y a ko canaliser, il y a ko coupler évolution démographique, na évolution en infrastructure, d'accueil, na makambo nyonso esengeli. Wana elandite. Mais ba solution nango ezali. Tokolobelango. Problème sous nango yebiso ya misato. Ezali kambotali insalubrité. Ndeko sango. Aujourd'hui, Moutignon soit comme un refrain que Kinshasa Zela. Précieux. DT. Makambo balo zobeza très capital na bundi na bitumbo mingi. Tango na zumunganga ya wapona kosala diagnostic. Esengeli ba image ezala. Azobe makambo insalubrité pesa nga image ya bandalungu. Alobi makambo inondation otindaki bato na se ya pont ya makelele nzela bazosala ezokende Jamaïque. Ba image ezali. La ligne biloko wane monanaka. Poza la tête aux autres biloko lokola tozo lota. Alors que c'est une réalité. Et umélité kaka la période ya ilanga ya mukie onatindi bato na se ya pont pona ngende otala misala ya Chile gelu. Bogota bilongo ko ndenge bato bazokota na mai basi bakwei na se ya pont. Chile gelu. Et puis à part ça, nazalaki na bandalungwa pona kotala bisika pont yango na ndenge bozomona wana. Bomoni pont yango tala nzela yango ya Jamaïque yango siko tala mbula ndenge beti nzela yango yo misali za inachevé tala maya batu bakwei place wana tala plastique na kati tala mituka ndenge kaka mbule uti ko beta oyo ezali prince oyo euti kitambo na ngambu ya maison mbungu tala nde bamemi mama lokola bébé bauti ko bimisa na hôpital tala nde bazomema Chigwe esengeli baleka bakota Jamaïque na se ya pont misale tikali inachevé. Bomoni ba problème kisasa tala inondation. Tala bala ndenge batelemi fo balongwa na ngambo bakenda ngambo. Et comme spectacle. Et puis bokotala makambo fulu. Allez, toke ya salubrité. Mais nazongi so muke na likambo tali inondation. Inondation. Parce que na moni ba image eza quasiment déplorable. Est-ce que batu baye barake OVD bewana suki ngola que ça drainage. Bayebi drainage lingo lobani. Lelo, je me pose la question. Nabakondia OVD. DG OVD, que je connais que c'est un grand ingénieur, Aza Moutadomen. Mais il faut lelo OVD, abungisa de naï, à drainage, n'aime pas soit atikalara OV, il faut soit bunda, poisongisa de, azongana à drainage. Pour qu'à la mesure lelo, il y a que proposer bakino un plan de ruissellement d'eau et un plan de drainage. Il y a ville, il y a Kinshasa. Parce que l'élo, OVD Azosaram Salamo, chaque année, il fait la même chose en espérant un résultat contraire. Aïe, abimisi salité, sans savoir, salité nazo bimisapo, mayo yazo lina lekisawana, un système de drainage d'une ville doit être pensé dans son ensemble. Il y a des collecteurs, il y a des caniveaux, il y a des égouts, il y a bassin de rétention. Donc, il y a énormément un système et je souhaiterais, messieurs les DG, que avant simplement qu'on kende ko tambola, qu'on inspecte ba chantier, qu'on tala ba travaux ba tirage et zozala, je souhaiterais, messieurs les DG, que vous preniez l'engagement vis-à-vis de la population quinoise, au ko présenter na ba quinois un plan directeur, il y a système de drainage des eaux, il y a ville, il y a Kinshasa. Kinshasa est tellement bien conçu de manière naturelle, on ne pouvait pas souffrir avec un aussi grand fleuve qui est en aval de pouvoir capter les eaux et les ramener vers les océans. Ça, c'est une parenthèse et nous y reviendrons parce que nous y avons travaillé. Parlons de immondices. L'insalubrité. Aujourd'hui, les gens sont figés. Bon, tout le monde, autorité, on se va bien, ah non, on peut dire 9 000 tonnes, 10 000 tonnes de déchets. Mais, étude yasuka bisoto tiko bouclé, avec les données préexistantes, nous sommes rendus compte que l'élo, Kinshasa, avec population naïe, to komi ko avoisiné jusqu'à 14 000 tonnes de déchets par jour produits. L'élo. Mais, déchets autosan nango l'élo, salité autosan nango l'élo, c'est parce que nous avons une population aujourd'hui sur le plan, il y a production à déchets. Est-ce que en moyenne, l'élo, chaque quinois a produit au moins 1 kilo de déchets jour? En moyenne. Aujourd'hui,
Ce que tu nombre ya ba déchets par exemple. Oyo ba nouveau né, bana de 0 à 5 ans. Ba ali ko produire, et ça énorme lelo en termes de déchets. Ba habitude na biso de vie, et ça lelo à la base, il y a multiplication par 6. Il y a capacité na biso, il y a production, il y a ba déchets. Vous savez que dans les temps, même ba couche, tout ça qu'on utilisait ba couche jetable était, biso to botami to koli na Kinshasa, ba maman, bazaro ko sukola ba couche, mais l'autre ont ba couche jetable. Est-ce que un bébé par jour a consommera combien de pampers? Combien de pampers? 100 ans à bana. Bien sûr. Au bota, bébé mora consommera en moyenne entre 4 et 6 pampers par jour. Et soit ba pampers wana kaka consommation à déchets à bébé. Et multiplié par nombre de naissances, par nombre d'enfants, de 0 à 5 ans. Vous imaginez les volumes? Les lots na ba déchets, ba déchets, ba produits à ba consommation courante aux armes. Aussi, au bétiri li solo à bandalungwa. On a tout une question. Oebi combien de bakasa kwang efungama chaque jour na banda? Bat ba yo lian taba, ba yo lian ngulu, ba fandi, na nyangwe, ba fai na nyangwe, kimbuta, baza na nzela maya wa kapela. Oebi combien de bakasa kwanga ndeto lamuki na on lelo efungama ilobi. Na o efungama ilobi. Combien de miku à soso? Yantaba, yangulu, et boakami. Combien de papiers, de serviettes à papier, tobenga papier mouchoir? Oh, bat papanguseli et boakami. Combien? Bidon à maï. Bidon à maï. Donc, habitude na biso de vie est impactée et surmultipliée capacité na biso ya production à ba déchets. Maï à sachet. Au moins, il wana, eza ba réalité est à biso. Mais est-ce que il faut tout souka na constat ya production à ba déchets? Où nous devons mettre en place une réflexion avec des stratégies d'une économie circulaire autour des déchets pour que tout qu'on résorber capacité à bas déchets. Parce que nous ne produisons pas plus de déchets que la France, que Paris. C'est vrai? Pas du tout. Pas du tout. Nous ne produisons pas plus de déchets que Paris. Nous, aujourd'hui, vous nous plaignons, nous sommes entre 11 et 14 000 déchets, tonnes de déchets solides, mais des grandes villes d'Europe sont à plus de 20 à 25, 30 000 tonnes de déchets jour. Est-ce que vous imaginez l'Europe, les grandes villes occidentales sont des pays basés sur le fast-food? Si. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'on récupère comme déchets au quotidien en ce qui concerne les résidus? Il y a des fast-food dans les restaurants. Vous connaissez le nombre de déchets en ce qui concerne des invendus, des alimentations et autres? En Europe, l'Europe est une société de consommation. Vous fréquentez l'Europe, vous savez combien de cartons de jus sont consommés au quotidien. Mais comment Bango va réussir ça? Contenir production de déchets wana pour qu'on tambola mon a foulouté, au mon a makamio se tambola le lenge longo bani. Les cambo déchets tokozongela. Likambo ya mine Kinshasa aza concerné lelo na likambo etali ba marché pirate. Ndeko sango okoki lelo ko tambola esika moko te na Kinshasa sans que omona wenze moko ebota. Wenze wana bandaka na kiti mutakabi na ya atie mesa Zamakala lebi mama mo amapa atie pembeni na ye mutamalala ye atie lobi muta épice afandi mutaba legima ye wenze botami au vu et au sud de tout le monde. Agent l'état peut jouer au foot sa ticket. Aye a validé marché wana passer comme au foot c'est lango ticket. Policier pas comme de la mort à Salo. Quartier prestigieux auto e barake okoko zana wenze te. Avant-hier, Nala qui très étonné, na coin ya bureau à président, c'est-à-dire en diagonale aux yeux à côté à ba ITP Rwanda, ba pembeni wana. Na mwangam, okuta mamutache box ne ya cabine wana, moi deshimbo nini pezali azo coopérer. Pembeni ya bureau à président. Na Tchatchi. Boulevard Tchatchi. Banque centrale pembeni. Donc, même si au sala wenze, il y a les besoins de fonction publique.
kende sikoyo tinde équipe à bosolo ba kende sikoyo liboso fonction publique liboso affaires étrangères kende liboso ya affaires étrangères donc zoanet affaires étrangères na zoanet Quai d'Orsay na Paris comparant on a palais de justice à Gombe c'est-à-dire que na Quai d'Orsay à Paris mère moi fandiana azotumba kabri palais de la justice à kota na kati okuta ndenge maleo eza na kati wenze ba mapa mwamba bandakala nous nous sommes accommodés donc c'est moi le bakena lingala et comme il est normal to mesani ke esengeli ezala bongo donc makambo eza ba anti valeur biso to commission normal pour na faut pas même yemoko ministre de la justice akoko kitape wana asombi pe logo wana ça dit to légitimer makambo esengeli ezala te ba avenir belé lelo ya Kinshasa ba université kutu j'avais à un certain moment salué l'initiative que le gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Tiningo Bilazwaka yako désengorger ba venir loko ba Kato ba Louvois ba Lowa ba Itaga ba Rwakadingi est-ce que bikeza na batu bazana ba ndaku kuna azana ndaku asomba pe car pana ya vandaka yango le pan na yé bana na yeba chez nous c'est là-bas mais ba kokota ndenge donc il faut aya atika mutuka à 2 km il faut ça à makolo pour ya faufiler nzela à côté le pango ya yé donc il est même en difficulté à jouir na ba droit o eza ya yé est-ce que situation na ezala à la base ya ba mort rebelle et que aux na kati ya immeuble wana obeli osali crise il faut bazwa ba bimano na maboko ba memio ambulance mo ekote ate mutu ekokota te eloko ekokota te ba marché pirate ba avenir Kangama et ba marché pirate lelo monsieur le gouverneur aujourd'hui les marchés pirates sont à la base de la production de 39% des déchets ba marché pirate 39% des déchets qu'on retrouve lelo eza ko jonché o ezo sa ke Kinshasa za la salité fermeture réorganisation un système à marché public et pirate nous allons déjà gagner près de 40% à salubrité à ville à Kinshasa automatiquement ba marché pirate lelo et ali ko participer lisusu na o etangi instabilité ya cadre macroéconomique na biso bazo participer na spéculation mingi économique également donc il faudrait que likambo marché pirate totalango malamu Kinshasa c'est un problème mususu likambo tali voirie nzela ndeko sango manque il y a une politique urbaine claire en ce qui concerne le développement du système de trafic et des systèmes de mobilité à bateau na auto bengi voirie banzela nzela yate poto keneti aéroport anjili tokoleka kaka na ma anjili soki bukani tokomi mboka mibale nzela zate nzela et puis bah non seulement banzela ezate mais banzela eza non seulement eza ya kobeba o eza ya mwandambo eza ya kobeba eza na état moko ya délabrement très avancé mais non seulement o baza kotonga ngo na ba norme te je ne peux pas comprendre na ba étude obiso to uti ko boucler o eboti PDDIK comment bakoye kotonga nzela sans tenir compte na ba norme na ba élément fonctionnel ya nzela ndeni okoki kotonga nzela okanisi te esika bus ekoki kotelema me na mboka bus etambola ndenge nini okoki kotonga nzela okanisi te esika bato bakoki kotelema comme gare routière mpo bazwa bus to taxi ndenge nini okoki kotonga nzela okanisi te esika bato ya makolo esengeli bakatisa ndenge nini okoki kotonga nzela yo tikali kokanisa te esika nini bapieton esengeli batambola na opesa ondakisa kende na monde des arts na lingwala nzela tout droit nzela eza na monde des arts okomona bordure ekole mira lopango ya bato siko po piéton atambola na katikati ya makadam bakabula makadam ye na mituka to poasa neti ndenge nini or bato basali nzela wana bakenda classe bakenda IBTP batangisa bao makambo nazoloba donc ye moko ayebi na classe ndenge atanga
ke akoki kosala nzela te ezanga babiloko naza kotanga. Mais siko ntango asali nzela wana, donc araignée même formation, connaissance, makambo ya yebi ke sengeli ezala bongo. Donc comme quoi ton message na biso bongo ezala nango kaka bongo. Na likambo nzela na kopesa exemple moko muke. Tant tozala kokola ozoka ba terminus. Ba terminus wana ezaka bisika ba bise balukaka. Lelo ozana ba ligne loko ya ba transco oki ke transfert bise transfert kendara mbudi. Tant que ke na mbudi ane baluka bi. Ezana sikate. Bise comment baluka na ba mapango batu na ba balabala ya mike bise ezokota. Et imaginez impact nini bise ane go ozana nango na baluka na ce qui concerne l'embouteillage. Ça gêne la circulation. Comment on peut initier ba ligne sans qu'on ait même esika bise go baluka? Na mikili misusu batongaka nzela na bosangani na bato baza kotonga pe na mayele ya bato bakosalela o babengi bo créer un cadre fonctionnel d'une route, parce que une route ça fonctionne. Route ezaka te que ozui goudron otie likolo esili yango nzela te, eza na ba instrument na ba élément o esala ke nzela ekoka bongo kotambola. Problème musu toza yango na kati ya Kinshasa ezali likambo ya emploi, misala, chômage eleki mingi. Mututu akomi coopérant, mututu cop et cop wana yango eglissise biso na kimuibi, eglissise biso na corruption, eglissise biso na et glissé na ba anti-valeur. Baby Emploi, chômage. Comment dans une ville de près de 20 millions d'habitants, on est quand même en droit de se poser la question, quelle est notre politique en ce qui concerne l'emploi des jeunes ou l'emploi en général? Parce que politique, ezaka kotonga banzela te. Mais en étant une ville, il faut tozala na oto bengi politique na biso en matière ya emploi. Et nous laksa ba mayele nini biso totie poto sala en sait que ba misale sala nini ekota. Misala nini eza na terrain. Ba formation ni biso tozo pesa. Est-ce que ba formation tozo tangisa par-ci par-là eza adapté na ba misalo bat bazan nango disponible sengel batu bazwa. Bo ce qui est disponible était politique nde siko mutu loba to développer ba filière nini poto ko sabo. Est-ce que politique wana ya ndenge to ko sala po ba kinoa bazwa misala? Est-ce que tozaki non? Tozana. Nyon so to kanti on a PDIDIK. To pesi politique pour la création d'emplois. Ils en a kati. Avec des créations d'emplois et impact direct ko sala to ke na ba démarche ko sala une grande absorption ya chômage na kati ya ville à Kinshasa. Kinshasa, tozape lisusu na kambwetali na lobaki yango awa, urbanisation na lotissement anarchique, sauvage. Ba terrain nyonso ba RDG esila na oteka. Conflit sur conflit. Libanais asombi terrain, seulement ba magasin, pour le komaka ba magasin ti finalement Kinshasa mobimba et comme ba magasin. Est-ce qu'avons-nous un plan, il y a développement urbain, il y a ville à Kinshasa? Avons-nous un plan directeur, il y a développement? Où est-ce qu'on calibre chaque quartier? Quartier Sengeli ezalana eloko boy. Ba magasin Sengeli ezale sika boy. Ba hôpitaux zone nango yango, zone industrielle yango. Donc les lobbies sont des alliés wa to komi na anarchique. Ça dit ko kamwate lobby Libanais pas quoi a sombi en face à palais du peuple net côté en moins si ma station ba magasin peut combien et un ango normal la preuve en est to fandawa bovin tekama lelo palais du peuple azwa ba voisin palais du peuple comment ba voisin donc c'est à dire que ma ba gang a peu côté pas ba voisin na palais du peuple ba oyoka arocha musique ba tiepe musique ba lamba pe moi sur le côté na palais donc oui donc palais du peuple comment na ba voisin et ça fruit il a laissé aller na urbanisation sauvage yango pe eza à la base il y a ba mort rebelle toza ko déplorer pour le bat baza ko tonga même na bisika oyo et c'est là qui va tonga mutu à l'état azali a pesa autorisation de bâtir na bureau
atikala ta ko komate amona ta terrain o yazo pesa autorisation de bâtir ndeko sango lelo ko ke sengo autorisation de bâtir otonganda ko na mai na fleuve mutu aleta o signeleo apesa yo amona te mozara na papier et amboko bapesaka bato permis avant ata na loyebi kokumba te sozu permis moto musu pa bana da kokumba permis oyeba kokumba te parce là mozara na permis na yo ozara na permis na yo osomba permis na yo Kinshasa eza un problème ya santé accès na besoin de santé accès na besoin de santé lelo ko se soigner na Kinshasa soko za muta makoki te ndeko sango ezali pasi lelo na Kinshasa bato baza ko kufa non pas malade na bango bakokai ko bika te pamba te ko zanga musolo accès na besoin de santé primaire et ali suka na problème il suffit otala et ta lelo ya auto benga kaba hôpitaux de référence na biso nyonso na kati ya ville ya Kinshasa tala eta ya Mama Emo tala eta ya Bavijana tala eta ya Basana tala eta ya hôpital ya Baselembao kenda ba hôpital ya ba référence ya Bangaba kende na hôpital de référence ya Babumbu kende na Bakinkole kende na Bamatete kende na Omeko donc on se rendre compte que accès na besoin de santé et un problème ya makasi donc voilà avant que d'une manière ramassée avant de wana eza suka na ressources na ba problème wana parce que là tolobelango sous mingité parce que ça fait partie de notre quotidien likambo etali courant na mai ezali casse-tête ya lolenge ya kosakana te tozali aujourd'hui en termes d'eau douce na kati ya ville oyo pe mboka oyo toali peuple oyo tokoki kolela na likambo etali mai te et yango nde ali konyokola biso makasi courant kutu koloba te oyebi incident nini tote ko déplorer mikolo leki na marché ya Matadi Kibala et nyonso wana ça fait partie aujourd'hui na ba problème oyo toali nango leo na courant alors que et le potentiel ezosenga biso petite organisation amuke nde yango totie bongo na kati ya plan oyo tobengi plan ya développement durable et intégré. Très bien. Jésus Noël Cheke. Wana munganga uto poser diagnostic. Même médecin qui pose diagnostic sans solution, sans traitement, c'est un assassin. C'est un homme limité. Il a posé des problèmes de Kinshasa. Il faudrait qu'il nous propose aussi. On a besoin de jeunes d'abord capables d'identifier les vrais problèmes. Des fois, tu as la vie sans que tu aies un problème mieux. Tu as tu son agisasa, tu as un qui m'a sens, tu qui m'a nioté, tu as qui m'a mis. Tu as un biloko en agisasa. O na zandwe yindi, tu as panzari kuna, deba le betika kote atuka gombe mwa ezate, tu nyonso bazo, oza wapi zonga satira bal réel, pe batu akomo zonga nanda. Ko diagnostiquer les vrais problèmes. Il a parlé de l'embouteillage, tout nae, ba question tournant. Des inondations, bon, na tikalaki kimia pona yokai. Insalubrité, marché pirate. Ma question est zoyape pona ye, parce que, tout le monde accusé, marché pirate, ya lingwala o ya rai. Yo, zaka la complicité la marché pirate, wan. Ou répondre na mitu. Makambo voirie. Dikambo ya nzela. Qui ça, c'est la banzela te? Rompoenga bezaka rompoenga betikala rompoenga ba sadi ti mundela ya ganyoso zaka rompoenga intendance donc soki mutazana intendance alingi akende na ville il n'a que deux possibilités soit akozwa rompoenga ba a continuer tout droit kianza ti akobima na première ou bien akotelaka ba victoire soit aza obligé akende nzela ya limité tozozwa biso nyonso ka obenzela moko mais bato musu ba okende ka place ya pembeni to moto musu aza na intendance azolinga kende mbudi akoza na banzele bele ya kokende ba secondaire e bakonzi ba ingénieur bato batanga bato bazwaka na ba garde bato bazaka ba expert ba voyagaka pe na poto mais nanu bavanda te batuna ba vrai problème à Kinshasa eza nini pe solution nango ekozala nini tozokende ka na ba discours mais Kinshasa ezangi nzela tokende ka na ba discours embouteillage mikolo nyonso cause embouteillage na Kinshasa yebani tozo lobango ba inondation il a parlé koloba kutu te na tout la gouverneur je me suis sur la émission moko na bisi mais
inondation yo bino bokoza na politique à prévention tabia bato bazo kate bazo pekisa bango tonga na ba place oyo eza mabe bango bazo to ngaite ezalaka réponse urbanisation et lotissement bato bakomi kovanda te na cimetière peza bato batongi ndako l'état pe ayete na esika l'état alanda bango mpo na mai na courant na nzela pe baloti te l'état ayete. Sango, nous sommes le seul pays, la seule ville où les morts se côtoient avec les vivants. Au Tonginda, on a cimetière, au Lamoukyo, Sugolilich, au Tandia, on a tombeau. Par la la place à Robungate, so comme cimetière, quand tu as venu à Liboso, comment on a tombeau à Madilou. So comment place à Kuni Madilou, Tala Nangambo, comment on a Wendo na Suka, de la veni wana, kota Igo Tanzam, Dengai. Référence no Bibembe. Et la passe. Urbanisation et lotissement. Na Kinshasa. Bato à service habitat. Bato à urbanisation. Au ministère affaires. Bato baza ko teka document. Bazo signer à partir à bar. Yoko ya te. Opesi lelo. 2 jours eza koya. J'avais vu le Kouloutou nanga igwa kia watango azaka ministre. Abinela Kabila na niveau moko impossible. Mano yo Kabila. Akomisi nga na zabwe. Nga na zari konisa. Naza Moussa na Nzambe. Natika yite. Na tout na bana yolo, j'ai fait des reportages là-bas ya bana yolo. Bazo linga vie pour nani. Via yaka awa, avant na kala bango, après ça bato ebele ba permis. Qu'est-ce que ninyo bato basalaka po bazo ba permis? Mboka ngonde yango. Bazo salela bato la ba carte électeur bato bazalaka wate. Bato ebele bakala poto ba ba bwaka ngunda. Loko ba réfugié politique ba ko akoya mbala moko te po statut na bango l'accès ke baluka bango na mboka bakitaka par braza bano ba carte électeur te mais à partir ba ça il a bango tinaka photo na WhatsApp ba sale liyo déjà à partir ya brazo o mboka nini document zo bimana pété lelo ba vaccin bato bazo zwa vaccin te mais ba sale liyo déjà vaccin muto zo voyager tant tozaki na makambo wa ya ba test ya covid ozo voyager na muto te ba sale liyo de ba ko sala ndeni zolo yanga ba te ba sale c'est bimi négatif. Toujours vivre na mboka nini. Attestation de naissance bato bazo sala na COP. Casier judiciaire bato bazo sala. Ba document eza sensible pour na mboka. Eto sala ngo na COP. Amande ya l'État. Congo ngala zozela. Eza Congo ya molongo. Congo policier zo mbongo na poche te. Eza Congo e bana bazo kende classe. Bakotambola même boule beti bazo rouler. Nde Congo tozozela. Congo oyo bourgmestre la kozonga na lokumu chef de rue ya kozonga na lokumu mais Congo ni toza nango lelo Congo ya ba coopérant oke ko luka mutu la commune ozotu na kombo tela bia kufika la kobeta lisolo ya tufi o 2 semaines akufika kobeta baso na yo ate ti ozo beta boyo ko ya kolelisa bato aboyi ko lobake muninga azali a conseiller na kokufa kaka po ya zo akopwa na réclamer ko koma ya Congo nini tozozela lobi Congo non numérisé numérisation na lisolo mais non numérisé. Yozo téléphone place ozali. Beta kaka na Google ozo luka veni tel na Congo. Beta veni Kinzenzengo, beta na Kinzenzengo so ekobi. Beta veni Tezolo na route Mokali. Beta wenza Ferboa so ekobi. On va souffler, on va revenir. Ça fait très mal. Le constat de l'évolution la lingaki Monsieur Précieux Boyoko, revenez avec les images à inondation. Qui les gelou? Mbongo, tobandaki. Jour na yako akisa makambo moto entreprise lo tonga la se apo makelele bango pe ba tonga la ipen. Mukona ngaya ko mona ngaya o photo solo la o moni kende ko bomi biso. Bonde ko na oloba po makambo toyokana ki na moni osali yango te. Toyokana ki mbongo te. Toyokana ki okosala. Olobaki na ngatika nazo sala bapesi biso na mbongo te oyaka oyebisanga na biro na senga ka mbongo te mais sikoyo na moni ki osali yango te po na moni nzela ya inondation eke na Jamaïque chile gelu ebite mais mbongo bozwaki na ipen misala pe sila te quand le chef a parlé de ça Lingeti alobi te Alingeti koloba acharnement Alingeti koloba mais Alingeti avait raison de dire des choses. Mais où en sommes-nous avec ça, avec ce projet-là? Donc on va prendre cet élément-là. Aveni Bongolo. Quand on va plaider qu'il va mboule belé, est-ce qu'il n'y avait pas possibilité, bah ça là quelque chose. Bongolo nyoko libatu.
Mais j'ai envoyé quand même mon équipe, pour s'imprégner de la situation, pour voir l'évolution et à travers tout à niveau. On va suivre ça. Il y a aussi les habitants du quartier Belvedere, na Monga Fula, baza menacés par l'érosion. On a parlé de problème à Kinshasa. Ce qu'on va découvrir, problème à Kinshasa. Prenons d'abord ces éléments. On va se retrouver après. Pour maintenant prendre deuxième partie, la maladie existe. Les mots qui rongent sont connus. Quelle solution nous allons donner? N'a pas problème, on a pour que le Congo est dans l'Iboso, surtout Kinshasa. Jésus Noël, je sais que notre invité, il répondra tout à l'heure par rapport à toutes ces questions. Nous sommes en direct sur Facebook, YouTube, Bosolo, la politique officielle sur YouTube, na Facebook, Bosolo Politique, tous allés en direct. Merci pour la confiance et on se retrouve tout de suite pour la continuité. À tout à l'heure. Les travaux inachevés de caniveau de l'avenue en bas du pont Makelele dans le quartier Jamaïque dans la commune de Kitambo seraient à la base des graves inondations après chaque pluie, comme on peut le voir sur ces images. Pour traverser d'une rive à une autre, il faut faire les 12 travaux d'Hercule en traversant avec tous les risques possibles d'entrer dans ces eaux ou soit encore prendre le risque de se faire porter par quelqu'un d'autre pour arriver de l'autre côté. Même chose aussi pour les véhicules qui traversent avec tous les risques. Quelques riverains rencontrés sur place donnent ici les raisons de ces inondations. Bon, moi, il s'agit de débordement par rapport à la canalisation d'abord. Parce que malgré ça, ça aurait dû être canalisé déjà très bien, on va prévoir danger. Malheureusement, l'État face à la préventionniste. L'État n'est pas préventionniste, c'est tout la chose qui est l'État. Mais évidemment, tout le monde a l'État. Le roi de pour l'État, par exemple, parce que quand vous tenez compte, il y a Nzela Oyo, vous prenez le coût qui a été demandé pour que Nzela Oyo Salama. Je ne pense pas qu'avec ces sommes, tu revends un Nzela comme une année. Le problème est que en côté parce qu'il fallait que les canassa pour wana. Mais place wana basili en côté. Donc moi il dévié, moi il canaliser en côté, c'est normal le Nzela. Les autres déplorent cet état des choses et appellent les autorités compétentes à s'impliquer au sujet de cette route d'importance capitale qui permet le désenclavement du quartier Jamaïque et Kanluka. Une fois ces travaux terminés, cette route va continuer à désengorger l'avenue Benseke et lutter contre les embouteillages qui s'observent au niveau de la station Macampagne. Initialement prévu pour 9 mois, les travaux de la réhabilitation de l'avenue Bongolo et du pont Bongolo dans la commune de Kalamou évoluent à pas de tortue selon certains riverains rencontrés sur place. Pour ces habitants, ces travaux ont duré plus de temps que prévu et ne favorisent pas les choses, surtout pour leurs activités. Oui, Nzela quand même, Nzelande, umeli makasi mena mikolonde ba komo sala ngo bien puisque quand même ezala iboité. Ndenge komi Nzela na moni ke mama mosale ko mosale mabia. Mais ndenge ba konya ne sale mai liboso e bana ko sale mate. Menzele umeli po ba biso na Mars, mais Mars ngo na simandako. Mars fu yango yo, fu Nzele sila, biso peto sepela. Ndenge tozalaki to bima po boye to teka souté po ba kilia baba uta 7e ba koti boye ba kota eza souté ba boke na ba kilia o ba kasafu bu ba matonge boye biso coopérative mais papa bunda litsoka ndongo bundi et ça la biso pe quand même bien. D'autres par contre salient la réhabilitation de cette route d'une importance capitale car elle permet à la population de Tchangou de s'y rendre facilement dans le marché Gambela et dans les autres coins de la partie ouest de la ville de Kinshasa. Mais président Ebiso Félix Assane Ebiso Nzela to sepela makasa bongo se biso prince na biso abongo. Wa sala ngo kitoko to sepela pour biso ya sala ngo kitoko ya on to peseka ba merci. L'avenue Bongolo qui prend sa source à l'imité 7e rue pour se terminer dans la commune de Kalamou en passant sur le pont Bongolo, rappelle-t-on, et du ressort du gouvernement central. Elle relie l'est et l'ouest de la capitale. Une fois ces travaux terminés, elle permettra de désengorger l'avenue Victoire qui est tout le temps sollicitée. Dans la commune populaire et déshéritée de Mongafula, construite sur les hauteurs, au quartier Belvedere et Dianda, cette érosion spectaculaire a remplacé une rue asphaltée par un gouffre d'au moins 15 mètres de profondeur. En haut de la falaise, des grosses canalisations d'eau
hors d'usage sont suspendus dans les vides. Pour traverser la concession d'Yanda, le riverain s'effraie tant bien que mal un chemin à l'intérieur de ce ravin en sable mouvant. Cet habitant du coin plaide pour la construction des caniveaux pour canaliser les eaux. Difficulté toza nango awa biso to fungoli concession na biso cité Belvedere. Toza difficulté ya érosion ya makasi toza nango awa. Érosion oyo bomoni oyo ezopesa biso difficulté na kati ya site na biso. Pe ezoprovoke ba makambo ebele na kati ya site Belvedere oyo moni basali nzela. Donc les érosions ya makasi oyo bomoni kita tina mai. Problème ezo causer érosion c'est par rapport à la canalisation d'eau. L'érosion a commencé il y a environ 2 ans. Rue principale transformée en ravin, maisons éventrées, cours d'école au bord du précipice à Dianda. Les habitants assistent impuissamment à l'érosion qui engloutit tout sur son passage dans ce quartier du sud de Kinshasa. Les habitants de ce coin plaident pour la protection de leur domicile car ces érosions ont causé l'écroulement de plusieurs maisons et la mort de plus d'un, notamment une fillette de 6 ans. Tous un problème érosion donc banda comme monsieur qui a l'école érosion mayambule kobuka. Érosion banda depuis l'année passée. Depuis 2021, ce qu'on a besoin de konzamboka ba sunga biso ka génie militaire ezalea ba ko sunga ba butila biso terrasse à poto zo kimia. Érosion même so pona mayambule zo tana likolo kunezo kitape et pesi liwa et boma mwa na 6 ans mokuna na se ka bambula oyo. Pour tenter de protéger leur domicile, le riverain construit de digues en empilant de sacs remplis de sable dans l'espoir de ralentir l'éboulement. Avec le retour de pluie, les habitants disent craindre le pire, car en novembre dernier, plusieurs personnes avaient trouvé la mort, victimes de pluies diluviennes. Mongafula était donc l'une des communes les plus touchées. Ils estiment cependant que l'État congolais, garant de la chose publique, doit prendre ses responsabilités en urbanisant le quartier, car l'avenir de certains quartiers et de plusieurs vies est en jeu. UBC, Université belgo-congolaise, a déjà ouvert ses portes à Kinshasa. Dit nouveau maintenant, à côté des facultés déjà organisées, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC inaugure dès à présent une autre grande faculté, la faculté de santé publique. L'UBC est propriétaire des infrastructures qui permettent de maîtriser les outils et techniques de l'avenir. Une ferme agro-industrielle, une télévision moderne, une bibliothèque bien fournie, une salle d'informatique bien équipée, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant avec un laboratoire d'analyse médicale. Tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Inscription rue Louosi numéro 11 à 13 à Kassavobo. Téléphone 00243 81 60 00 634 00243 90 61 61 088. UPC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. IPAC 2022. Bienvenue à la conférence internationale de femmes africaines de la diaspora. Un programme organisé par la Génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques de la diaspora à Dallas, Texas. Du 15 au 19 mars 2022 à Dallas, Texas, aux États-Unis d'Amérique. Cet événement est une opportunité de réunir toutes les femmes africaines de la diaspora. Femmes politiques, femmes entrepreneurs, femmes commerçantes. Amenons nos capacités pour sauver notre continent africain. Pour participer à cette conférence,
Prière de contacter le bureau de la génération de femmes de pouvoir, femmes dynamiques au numéro suivant. Plus 1 817 566 46 76. Car vous aurez des trophées de mérite selon vos capacités. CIFAD, une affaire de femmes de pouvoir. Bana Kinshasa, bana République démocratique du Congo mobimba bonyokwami mingi na masolo etali dédouanement ya ba marchandise na bino na mikili ya poto to pe na bamboka misusu. Tala solution ya malonga yango yo Arco Iris RDC leader ya masolo azali kobeta dada masolo etali ba fret dédouanement multimodal import export centrale d'achat fret national en République démocratique du Congo business facility conseil en commerce extérieur déménagement emballage. Ozali na posa basalela yo fret par avion to pe fret maritime yaka awa bazali kobeta yango dada. Na o etali bongo maritime basalaka bongo dédouanement ya ba conteneur pe na o etali bongo groupage bazali bongo basé en Chine, Dubaï pe Turquie kasi ya koyeba ezali ke na o etali dédouanement basalaka yango partout au monde ata obomami na mboka oyo butu akomaka te kasi Arco Iris RDC bakomaka kuna pe bakodédouanela yo ba marchandise na yo la ba qualité ya kitoko avec un service ya malonga bazo ya malonga kasi ya koyeba ezali ke bazali na ba partenaire ya malonga oyo bazali na mikili ya poto to pe na bamboka nyonso donc marchandise na yo ekokoma bisika oyo olingi na facilité nyonso po bango basalaka yango kitoko bokanisi esili jamais esila awa na kati Arco Iris bazali ko facilité bino na oyo etali bongo kosomba biloko to pe achat ya biloko nyonso oyo olingi na Chine, Dubaï pe Turquie olingi basalela yo pe ekoma awa oponi kaka to pe na avion to pe na nzela ya mai ekokoma kitoko ba condition kobanga na yo te olingi oyeba esika Arco Iris ezomi zwa papier na stylo okoma numéro oyo plus 243 84 68 38 480 to pe lisusu plus 243 85 48 99 854. Hey, Arco Iris boyende ezala.